Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. La Simba motema na chassé. Nga. On se souvenir sous le jour en gros. Tant que soupe. Donc, aïe la opération c'est la date. La soir. Et là on va venir ça wana. Fait que ça va que ça on se va examen sur pending balova voilà donc. Et tant on a kotaka na salle wana monango eloko ya liboso maya miso ekitera malike na okanga yango me maya miso ekiteranga e papa azalaka filme wana asalaka papa azalaki sopa tokolanga fa betanga prise wana yango yo festa yango na kamera yango Vincent abengaka le filme ndenge moto ebandi kojoue te namona yebaka mokolo mosusu tovandaka na ye rk obela tovandaka na ye tovandi na ye abinanga tati tananga natali abi tati zunanga nini wana nabi nini achisko miso yoko joa nde nini ngabi tindinga zane dati zunanga lokwana nazoluka skulu tala artère ndinga za bongo mère biloko papa pesinga ela tom susu no mais sœur donc ako checkinga vraiment mingi te parce que papa ko tchenga na temps suka tanga moi vraiment ko ka susté parce que moi dans to ko fara to e baka ako sa biso te ke ono ke liwe ki brusque te so ba liwe ki brusque ngana ko lo baki na ebite pona ngana ko fate mais ma to pe ba kufa mo bala mkabe ba expliquer biso ezate mais ba résoudre ko ta mabete ngama rambo to elekeli ngana papa na ko lo ba liwe le ria ke lo baka parce que yana zo ba kamba suka mais comme il voulait pas vraiment que na yé bango kazo kende akane bongo ngo manifester ngoti ngana terre yango ni makamyo mafuwa ngana mona tala ndona hivi sabino ngala bungsa de comédie nanga donc papa nanga bana ko se na bana ko se to na o sexanga ndenge moko na zesu na vani moi na zane kara parce que alo sexanga ndenge moko voilà dati tikambala bébé bio na ba dernière minute yo na mutozaki penza plus na papa et ngana zaki wana Jobano c'est biso que y a des tiki biso na même boutou tozalaki curieusement parce que moi je suis orphelin de mère na royoka dati rolé là utkali le roi vite papa de maman o géraki les camarons neni et maman tkara o zakana âge na liwa papa comme là que le roi mystère moroboy o géraka on tu t'attendais à cela malgré tout le bi o tkolo bango na ba dire on obi que amuta kufara toye papa moi ba si mon là ça malgré tout banda ko ignorer o géraka moninga soki eli oteo okoyeba pasi na yango teo moninga soki eli oteo okoyeba kilo na yango teo baninga zoka esuwaka boye Tom c'est la réponse nanga Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner à Exemple TV. Exemple TV.
Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité, il y a artiste. Ba vie réelle, il y a artiste. Ba télé-surprise, il y a artiste. Boandozoa, ba film congolais, il y a artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférée n'a changé comme à Barési Baza TV. Ba te belé, ba retourner zéro bêtise dans le rôle là qui en et comme Barési Baza TV, mais zéro bêtise et zakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise n'a qu'à Barési Baza TV. Pas de bêtises dans la Barési Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barési Baza TV. Bon, ça n'a rien raté. Barési Baza TV, bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube, nous l'actualité, le théâtre congolais, le film congolais. Oh, bon, nous avons en bonne et due forme, car à la Katia. Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu na Barési Baza télévision. Bah amoureux tu y a théâtre, bah tout botala SB TV, bah tout botala Belleville TV, bah tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, bah chaîne tout est diffusé à théâtre, bah Leke TV, bah tout oh bah diffusé à théâtre. Alors, boki mambang boki s'abonner pe ni a Barési Baza TV, Yassika Eye. Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Bienvenue à tous les internautes, aimables téléspectateurs. Je suis Barési Baza. Messieurs les journalistes, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission présentée par moi, votre humble serviteur. C'est toujours avec cette joie que j'ai cette habitude de vous présenter cette émission. Alors, vous êtes plus de 25 000 abonnés sur Exemple Télévision. Alors, toi qui nous regardes en ce net moment, qui n'est pas encore abonné sur Exemple Télévision, alors c'est le moment de t'abonner ici, de vous abonner ici et de liker et de partager et de commenter les émissions qui entrent dans Exemple Télévision. Grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que tous à la Liboso dans souffle de vie ou encore renouveler davantage du jour au lendemain. Merci à lui, grand prêtre Nkolo, et je remercie infiniment Adji Nzengu, Mr. Bilili qui est derrière la caméra à la prise de vue et puis la personne qui assure la bonne marche, la bonne réalisation de cette émission. Je pense également à Yannick Chamba Bossamboka. Merci beaucoup à Barési. Ils ont enlevé Batoumeyo, na ligne sauté na via ma colonna taxi. Grand merci à toi mon patron. Yannick Chamba, c'est pas parce que tu as l'argent, mais c'est parce que tu as un bon cœur, papa social. Moté Maclarisse Ganga, je te salue depuis
l'Angleterre, et je pense à Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi, Gilles Molamputu. Il y a Goethe Kamazi depuis Montréal, Jonathan Ngana, obésité financière, Ngana Yaba Jonathan, Willy Claude Djama, prêtre, vient en Lembote, Yon de Folé Mangana ba Western, mais Ngana en Lembote pour dédicacer. Merci à Raïssa Martins, madame, clin d'œil spécial à toi, et merci à Monica Makambo, fille des disques, bébé Seigneur, maman Nakenae, et puis Primaël. J'ai le grand plaisir de recevoir cette actrice, l'actrice de notre dauphin artiste, Dadi Dikambala. Je suis avec Dati Dikambala. Alors je sais que Bolingara Dadi Makasi, paix à son âme, et Dati Azapé, actrice, Moussala, na ba film belé, il y a différents décos, il y a différents mamans qui t'attendent moi aussi, au bandé comme exercer, même Moussala que papa n'a, et puis de Barbara, telle fille, telle mère, telle fille, tel père. Côté artistique, Dati Azana talent et belé, elle n'est pas seulement comédienne, elle est aussi chanteuse. Alors c'est avec elle que solo anaye Lelo, parce que bah image sur qui on a tout ko kanga epé na orphelinat, to koye baba détail belé, et puis to bête un peu moi les solo à carrière naye, pourquoi pas Adji pardon, Dati Akotelinga. Adji Segoza, d'accord, on a fait la biso pour que maman a invité na biso Yamokolo Alelo, Dati Dikambala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Barézi. Bonne santé. Dieu fait grâce, ça va. Mon gentil, na batutu balingara yo, batutu balingara dauphin papa Dadi Dikambala, Mystère Bio, moi la maternelle à Kota à double raté. Voilà. Bonsoir, bonjour, Nabino Nyonso, Fanny Messe Bio. Et pourquoi pas vous, ma famille, Nalingara Bino Mini, Kandebino Lingara. Donc, merci beaucoup de soutien à Bino. Merci, on est ensemble. On est ensemble, Dati Dikambala. Alors, avant de mettre ma solo, on a eu une image de tout solo, on a Dati parce que c'est pour une première fois. Tout y a un exemple de télévision. Dati Fonle, je peux monter maintenant à cœur ouvert. Tout solo, on a eu Penza, bateau, pe batala Dati, c'est plus la moi j'ai eu à suivre un film, moi il y a site, mon comme bien. Tout ce pays n'est pas chez Dati Awa. Donc, aux ans quand même, na moi 4 à 5 personnes au Balingario, Balingape, Baye, moi, les solo à parcours na yo. Dati théâtre, au salara pour papa Dadi, Azaki artiste, tout papa Dadi, Azarana, biso, le sujet de la monde vivant, au bina tikara, combat Dikambala, en ezala, on a remplacé, tous les acquis déjà passion, on a déjà joué de le vivant et à papa Dadi. En fait, Dati, na kanisa ngote que un jour na sa théâtre na tsekala pena na lingara théâtre parce que so ils vraiment na bateau na ngala za tom souffrir à théâtre pour na koli na mbonga théâtre na tangi na mbonga théâtre jamais ngala ko abuser na msala oyo parce que eza job mort autant de l'eau et ça l'a péqué n'allait à ta foufou donc na mais ngai moi personnellement na tikala olinga vraiment théâtre té ngai théâtre na kota ngopa papa leki nanga Vincent Louis na profiter pe na PC Mbote et ça na film mo fait ba sala fa ki de moi ça jouango mais ndé ba ça ba casting na bango fa ki za moi un peu chocolat moi mo ndoka lora ba biso mo mukuse. Et ça, il paraît à Zoa qui vraiment opportunité, pardon, tenté à jouer. Et c'était Patrick Ngambé, on a profité de la PC Mbote, à ABC, Vincent, ah, tiens, mon aide a dit, Vincent, ah, moi, on a vu ça, ah, on a dit, au courant, je t'ai mis quand il est coaché. Et c'était par là, film Anezaka, Duce italien. Et tant on a quai. Oui, bah, Ezaki 2018 mais na babi bandeli oui 2018 na babi bandeli pona yebara era na banana ko sala pas ex patron nga na multi studio na ça na studio mon d'enregistrement audiovisuel ouais na 4 ça na qui ça là et après quand Vincent Louis a Tienga Patrick Ngambé mais que coacher mais maintenant aussi mbateta kalo non salaté donc c'est vraiment difficile pour nanga donc nyonso na loba balakisanga nyonso sofrien
na raisonna so jour ba ne ba gangela nga ba finga nga yo wete la le mina nga na bona o boy nini na ti changer bilam na changer sous donc non c'est la première fois à caméra te pour la caméra déjà so talenga so ko ye ba film ngo mona ke eloko bango ba sepela pa nga malgré na zeba ko jouer te mais caméra est déjà facile parce que natana on va filmer quand même peu là qui va tournage moi ne papa besoin de rejouer sur jouer à la caméra te donc on rejouer na ami côté na scène donc malgré na jouer le roi y était parce que ça ça n'a raté voilà donc des ça qui na jouer quand même baba no laxanga balaxinga na jouer parce que ça a raison que le bat attends le bananga même moi berre raison acté ba bene ko adresser qui non bo était faut donc ça la péké comme na ça qui principal film un peu bétara nango ba commenter wana hein na parmi ba to ba zaki mo ba mère voilà qui va commenter ba retomber nango ya film wana et comment on peut se payer l'engobi na mi côté ça déjà moi ba to ba ko benga dati total na poto mo ba code payer j'avais peur hein et tant ça qui on a eu banga no banga et pas d'aller sur moni et ando lingate en tout cas papa tikala lingate dans sa théâtre hein la rose à la papa tikala vraiment ko lingate par rapport à monde na bango te va pas qui c'était qui c'est média par bandumba te on a kutu mambana te ya yeba il est pourquoi yeba il est pourquoi parce que non moi ne ça tient dans danger mon abano protéger OK il me protéger qui a no banga qui ce qui na bimusio trop babinemi nanga batunanga comprendre comment mon les a donc bato boza plus bato balinganga te bobano tukanga ipana yo il y a un protéger mais moi je ne savais pas moi par contre à rendre monsieur Rose a peut-être un aide à dire on a peu boy Rose moi c'est pas cool capé ba abuser na rapport payer monde na bango parce que dans dimité ba réseau linga moi na à côté internet sois passionné na en tout cas ndetinga personnellement na linga na ngate ndeti bata ba leki na ngana sepa na ngate ba sala musala tam do ba ke mutu na mutu na kokanga mutu te mais asoka kokota na ko meka mpe ko te yeke non Njela Ozali, faut donc c'était ça. Voilà, c'était ça Dati Dikambala. Et aujourd'hui, on a filmé un sur trop mon Dati. On sait pas non le Cameroun. En fait, là je vais dire, ça va te plus mingi et ça va bien pour n'a pas dit. Na ko beta toloté parce que so ba iba tia vraiment na rang bato théâtre ngana zate hein nde bango mo baloba ke na yebi ko jouer te na yebi te par rapport à bango nde ba yebeli musala parce que ngai vraiment na yebi na ngam musala te eza na s'habituer par rapport à nde non jouer parce que so talinga pena bio tienga chena muntu abanda kala wa répéter wa yebi musala ngalinga ngo mona ke malgré ma différence des alliés tout le rappel vous solo tout dit me rappel ma camp voilà donc bah tout ça va tirer plus trop ça par rapport comme pour la mémoire à papa ba fan na bango ya fan na papa ba sera ngama trop na ba site be bo tila biso dati ça pour na bon ça ce qui c'est pour na ke ba bien nga pour non jouer pour tous en 2020 bana kana ba bien nga te pour na za na problème na motutin ba femenga ba no bien nga na jour mais comme bano bien ngate c'est sûr que ba mona ke na ebi na ngam salate personnellement au côté na moi gwango au c'est pas na open depuis au ben au comme mais ça na comment on peut temper à moi répétition et tout voilà pour améliorer musala oui tout à liboso to na salaka papa talarango aseki et après nga déjà de nature na le vraiment bangwa na le vraiment donc na le bar vraiment na ba poster ils a déjà nature nanga na le bar bon ils a parmi les grands défauts il y a actrice ou acteur moroboué postant aux autres faux en bas pose voilà nga siko na déjà nature na le bar déjà non tu regardes le bangolaise hein bang voilà et papa t'as film on a salaka papa azali pas tout bolanga fa beta nga prisona yango yo festa on a caméra on Vincent a bien avant le film de nous te ba nous rejouer
et namona yebaka mokolo mosusu tovandaka na ye rk obela tovandaka na ye tovandi na ye abi nanga dati talanga natali abi dati zulanga nini wana nabi nini natie sikoyo miso boye nazwa nini abi yokojwa nde nini ngabi tindinga nazwa nabi dati zulanga eloko wana nazoluka sikoyo abi tala artère ndenge aza bongo okoloba mpe na miso nde oza boye so bayebi na opesanga expression mwa moto amoni eloko wana fo ozwa regarde nosala nini fixe regarde eya mpe parmi badefo na nga de nature na ramuta sembla nga station namoni nanga mabe mwa mpe na kosala nanga sembla neti namoni te donc eza badefo na nga naramuta baémotion te ke namoni likambo boye na manifeste yango ke non nakoka mpe nga nazalaka motu mingi ya koboma makambo te mais nakobera ntan mosusu sans fautiste quoi dans le sens bon voilà et abi na nga donc ezalaki mpasi mpo na nga mpona bainser nazala bref na bainser nayi vraiment na difficulté na se souvenir écoute une fois tozwaka rôle moko nazalaki mwana ya papa nabosani mama na nga mais papa Richard azalaka makanga mama na nga faki sikoyo na montre bato ke namoni mama na nga na papa Richard na hotel parce que nakokopesa expression te ke nadakisa mwa na raisonna na bi sezaki lelo mene mosanga nabeta yango bien donc lelo vraiment nakoloba ke mosala ekola par rapport a wapi nangi nakopa ma place wana nayebaka une fois na vanda wana ka papa la bani ma maladie tant tosoli lisolo ya likamba la tv et papa tant beti masolo ma chaîne na ye il faut tosoli tokosola nga na ye nyonso eza oloba na tv te et abi nanga deti pesanga zonoki tata nazwiki tata na tia abi nanga pesanga regarde ya motu mo aza na kanda dabi kanda bien pesanga ngo napesi ye te alakisinga mawa biloko mosu abi nanga pesanga mawa abi pesanga regarde ya motu mo boye bayebisi ye mama na ye akufi kaka na ndako tozaka biso ma tosola ngabi mama abi nanga abi so olingi ojoue bien so ozwi likambo kopani kaka mbala mo te so olingi ojoue neti mawa so bapesi eloko moko boye ankesi yango nanu aposa nini obimisi yango so na oloba ntango mosusu na théâtre meilleur biloko papa apesi nga eza ntango mosusu nango bainser donc akotchaki nga mais akotchaki nga vraiment mingi te parce que te papa akotchaki nga na temps suka ntango amoni vraiment okoka susi te parce que mo ntango tokufaka toyebaka bakosaka biso te ke ono ke liwe yaki briske te soki balobi liwe yaki briske nga nakolobaki nayebi te mpona nga nakufa te mais bakufa mabalamuka mpe baexplike biso eza te mais baresi lokuta mabe te nga makambo to elekeli nga na papa nakoloba liwa elere yake elobaka parce que nga nazoba makambo asuka mais comme il voulait pas vraiment que naye bango kazokende abandaki vraiment kolinga komanifeste nga yango te donc papa alakisanga bainser banini esalanga ke so on a joué moi malgré na okoma te mais quand même ata olakisanga mais no olakisanga pour moi nyonso te répétition eza très important comprendre pour osala comme ça on répète ngo osala ngo ndeni nga siko na chance de répéter te parce que na kendaka classe na rappelle ma groupe te na rappelle bolingo wana pe te ke fona kota na groupe moi bona le kana te en tout cas na rappelle na idée wana te et après nde papa alakisanga biloko wana esaki na nde pana obelabela na ye pendaka obela nazalaka na filme mo naloko jouer susi te même papa leki na Vincent anotourne bafilme anobenganga susi te bafilme anosala nanotourne susi te bato banomonanga avant bamikende anotourne susi te naumelaki mpe naseke te ba 7 filme siko najouaka na site moko siko me najoua susi te po bato mpe batiaka mpe ka eza te naye bato kosalaka filme moko oyo epataki vraiment internet na 2019 na bafin ezalaki tata mwasi sila
et là tosali film wana et namona vraiment nde bato babenganga eza leo moto amsela musanga et nayebaka une fois papa obela kaka wana tata mwasi sila tournaki neke tournage mo makambo obeleka na ndako par rapport à makambo na biso kaka famille moi compréhension mo eleka kaka par rapport à famille et papa abengi nga avant ke tournage na bosa na likambo wana te abinanga yaka na ye ntango na ye amoni nga na walela abinanga olela po aninga bite par rapport ya makambo eleka bite kolela te okende kotourne oza rôle nini mpo nga déjà papa Vincent so tototuna apesanga da barôle na ngai na explique nga naza rôle moko boye suka nango fo nasenga moto pardon abina ngai apesipesika mo babiloko mike kaka non fo boye nde oke bongo botuna na sila bien yebeke sila aolakisa yo soki otourne mabe mais soki okei kolinga kotombatomba bilamba te babipare na notourne bongo so na otourne ndire na simba bilamba esolo babi pare nazala bongo babi pare na noko nayebi te papa feza talanga binanga kosimba bilamba te ntango nini najubaka wana soki opesanga soki ochase maboko ezala normal soki ozoloba expliquera na bageste soki sejo ningisa motu osala nini ningisa motu soki na bato batala filme wana ngam nakosila dakosa makambo ki aviola nga ezaka nango film ezaka ngam na joa ngo tata masi sila naka mwana sila esa babimisa dakosa libanda et film wana nalobaka eza to msu film ezongisi nga susu na net et na film wana nde esala peke ngo bato mo banokomela nga te bato bazala msu mo mikolo nde na oleka te boye bato baobenga nga te ya bamona sino noleka ngokomela nga dati mikolo voilà on a qui joué bien, on a quand même moi ça et après film on a des papa pas koufi on a peine comme société partout. Voilà, après film on a papa et au koufa paix à son âme, je répète Dadi Dikambala Mister Bio à Tikaba œuvre babu l'artiste ne meurt pas ba œuvre na ezali to ko mona pe bébé bio comme on a bébé bio aux on pour hériter ka kombo ya ki bio ya papa banda ko le ki bio ango je n'ai pas eu la chance de recevoir Yadadi sur ces plateaux mais on a eu de rendez-vous peut-être nga bando respecter peut-être Yadadi pas banda ko respecter ba contretemps banda aussi maté poto tourner bio wana zaki poto yebi biloko bio ndeto yebi ya biloko rolia ba mbinzo ba poisson fumé na lingala mbisi ya kokauka ba makaya bo et tout mais est-ce que kotala dati boy est-ce que yo peut nous appeler bébé bio moi suis bio qu'est-ce qui prouve ça bio moi suis bio moi suis naturel quand même moi suis naturel je suis bio non moi je suis naturel là il faut demander à mes fans donc côté bio na wa eza côté bio na ngala za en fait comment bébé bio wana nga ba fan de papier ngo na profito peu sa maman bien-aise na peu son beauté maman nga ba fan nanga na fan na bona sala film maman papa na ngenga na peu sembo na là fort papa nga taille S je t'aime beaucoup est-ce que tu sais papa na ngenga na fan ba benga nga film mo beketo na moi petala ma pe mingi batmi ba komela nga et nga d'habitude ba benga nga la fille à papa la naturelle bato mingi na tanga bango babenga nga DDK la kisi Dati Dikambala Kosi comme na nga ngwana Dati Dikambala Kosi masa na nga western so bimbo chela Dati Dikambala Kosi voilà ba masa babenga nga DDK et tant on jouer parce que so pour ba combo et après ba mi bilo pas de Dati kelinga so se souvenir là na yembanga nzembo na ye na kotaka ma comédie mon abi papa ba kombo bele bon so tala nzembo ngo abi na ngada tina zarte arte faut créer donc na comprendre pour papa nanga ezalaki kombo na ye parce que sinon ba rôle na bana ko jouer abana mona soki a mi pesi kombo de bana sa nini bana mata parce que monde eza un peu glissant voilà donc c'est à dire quoi succès ne yaka succès dans ndenge na
puis bana pe ko arriver pe moi papa les panneaux pour jouer pété c'était parce que bana aibo jouer déjà pe yaka tam suske zai tana yesu steke mo pe akota pe ndako et tant bana buzala soka bimi ado bima na kombo so soka bimi kombo batu tout on bien kombo na mais c'est tu sais que toi mina ligue des champions ligue des champions c'est comment est-ce ko emo ko comme sanga na ba une photo dans tantine style le tournage mon boy les gars to komi Michel isko kangi ebisengo akuta sko Michel nani kama atisko puf ndisko na yeba tinga ngabi usali nzembo epite ba bengi ko Michel ngabi ngabi ila kisi wonti mo afali ayimba ba seri mo bunga ba na dibo yoba kombo petit na ngana terre yangoni makamyo mavuwa ngana mo tala dona ebisa bino ngala bungsa de comédien nga donc papa nga bana ko se na bana ko se to na o sexanga ndenge moko na zesu na vani moi na zane kara parce que ano sexanga ndenge mo voilà donc comme bébé bio na fana boye na des fois tant on joue ngai dati na nesina nga pena tombo na kombo na nga mo la gère ka papa Alexenga. Et celle qui n'a pas dit maman moi à Paris, maman bien-aimée, je t'aime beaucoup. Abinanga bébé bio. Mais des fois, si on dit tourner enfant bio, bien enfant bio. Il faut me bien un bébé bio, ça peut être bien un bébé bio. Ah bah bon, ok d'accord. Mi bien un bébé bio. Il faut mettre le roman pour bien un onani bébé bio. Et il a annoncé que dans ça film là, faisait la combo bébé bio. Et à ma grande surprise, pendant que nous sommes dans la vidéo, il y a une chaîne réseau comédie, on a fait une beauté, malgré que je suis abonné pour ma voix, je ne sais pas, il y a une chaîne réseau comédie, pour que nous soyons bébé bio. Voilà. Et place bébé bio. Et bébé bio payé, ma voix payé, comme yo. Et puis ça fait marrant. Ah, nane nzamba pesa ika c'est bon hein. Bazwaka oyo tarum susu o ka yo o ngabdesi ngapo nanga na bandeko botalanga wana merci tarum susu za occasion pesa no merci te ande bo partager ande bo benganga ande bo commenter ande pe bo loba na ndenge na yo kana mususu bo pisiranga tuka na moi vraiment portanga à cœur merci yati ofanda pe na Angola moi mingi Kinshasa, Angola, c'était dit à quoi en fait Angola, on a Kinshasa. Bien vous avez ici nous avons Angola. Angola. En fait, ngai famille mingi ya mama langa, na ba presque toute la famille maman, bazara en Angola, monsieur bana ba on a poto et Angola on peut dire ko fanda te. Na bana ko teka des fois moi boké frontière bozu biloko bobi na ngishasa bueno ngishasa boye boteki des fois boké mon pour na ke kabinda na mon pour na vaji bongo zaki teke to msusu na kena fanda inane des ans OK comme boké bozu biloko boteki mama leki bo futi hotel bolali donc zaki na kana la bon. Aujourd'hui fille aînée il y a deux fans d'Adidi Kambala. On a balé belé hein. Tes bébés chéris. Au Gérard on est. Eh ouais balé non. Eh balé na ba mi tout passer. Eh ouais bébé nanga donc bébé nanga na lela bon fort. Dans la zaso mi ko na mo bon téléphone bien. Eh bouyeti deti. Tunga to yesa medi bu bouyeti ndeni. Na bébé ma desu. Eh ya deti to ko ya. Do balé nanga linga bon mingi nde papa balinganga. Ba bébé nanga la bino fort vite oh mutu na bino ba tunanga va pas porte nanga donc au total botka toza 10 on a de relation mo juvé azana poto toza mi bale baza pa maman nanga eni na pesi mbote Olivier Dikambala na bébé na biso voilà na Rami Dikambala ba bébé nanga et Alidor Tegra Stéphanie Messi Adri bébé Ndoi bébé na msos ko comme bébé Ndoi
biaza ndoya ntishama tametre bébé na ngai na bosa njula dikamba la fille bozui mama de baleki na ngasi kona sexa ba rezi si c'est les papa kufi to lo kutana sko tozo tumbana na fanika boye deti yuko muzi bébé bio yeko to pese ko mo nouveau ne ko papa ba kombe belé mutuna mutakabala ko bamsubazo bamavua ngai bamsu babivungisi bamsu mwana maternelle de blate le bapesanga bakombo nazoseka donc bacharge na ngai voilà bacharge ya dati Di Kambala, j'espère que vous nous suiviez de partout avec beaucoup d'attention. Si vous aimez cette émission, alors n'ignorez pas la publicité, commentez, likez et surtout partagez très massivement cette émission et abonnez-vous. Tous avez besoin de continuer toujours pour l'excellence. Alors, une façon de nous soutenir, c'est de s'abonner très massivement. Il y aura pas publicité, il y aura pas commentaire, il y aura liker vidéo, j'aime et ça ira très bien. Et voilà, Dati Dikambala bébé bio. Na ba dernière minute yo nem tozaki penza plus na papa et ngana zaki wana jobano c'est biso que ya dia tiki biso na même butu tozalaki curieusement parce que moi je suis orphelin de mère na royoka dati rolela utkali le roi vide papa te maman te o géraki likama onene et maman tika aux arana ajnine et puis na liwa papa comme là que le roi mystère morobo au gérard on est tu t'attendais à cela malgré tout le bi au tiko le ba on va dire on obi que muta kufara toye bara moi ba sin mon là ça malgré tout banda ko ignorer au gérard on est moninga soki eliotio okoyeba pasina yango teo moninga soki eliotio okoyeba kilo na yango teo baninga nzoka esuwaka boye donc tant c'est la réponse nanga barezi na éviter na lobanini nzambe kai moi zoluko mais papa azaki grand artiste hein balela papa na honneur nyonso et ça là on est ni kota la lelo papa et puis moi douté au teko le ka bokene pe ko rendre visite bokene moi Pierre Tombal ndenge zalaka au mona papa ndenge nini na ndenge ke no talika azaki ne bien okuta ki papa netanye en fait ndapo na yasika on m'a dit que on va te mais na rolo bakaiza la parce que nzambe merci parce que comme on dit, il est le maître des temps et des circonstances. Parce que lui a pas dit, soit vraiment na mi pesa kita na pas yesuté, na éviter na ngana zandeni. Pour tout ça bato mokile, nga vraiment na ngana ko za hypocrite. Ngai so yebi ngai o ba yebi so kidatsa za hypocrite. Na mutu na pena ba sentiment nzoto. Naza pena ba nana nzoto ezetamba mai na makila et bana pe ko arriver pe que mon pena ke pe staff des arts pkk donc mais maladie vraiment pas dadi eza o balobake ezongi senga vraiment pe mena makola yesu parce que je me disais oh non mona ezo lekanga makanisi et naza nakoloba soki mpo na prière me papa alinga abika et papa nanga vraiment mipesaki ntango mosusu bato bayebi te dadi atikaki kolala na église ata ba 5 jours avant bakeba opération tu vas na papa en église chaque jour tu regardes en église tu vas en église donc papa pena ces derniers temps on a mis pesa qui vraiment maman nzambe parce que yemo pas mon qui ezaki vraiment mabe mais nzambe aza mettre temps et par circonstance et je me disais Daddy n'est plus
et na ndenge nazalaki na ye. Est-ce que je me posais tant de questions, je savais plus quoi faire. Et ça a même dépassé même makambo na ngai belé. Ou excusez nga ata msusu na kwa koloba likambo te na TV. Na bongisa même mémoire na ngai. Après on attanga. J'ai même des résultats ici chez moi. Na bela une nerf est dérangé à ma casse. C'est pour cela pour mon nerf na zai na kovo na kata isuki parce que mutu est troublé nga. Mais Nzambe comme azara Nzambe ya mawa. Nzambe alinga batu bakoma na suka. Po ya ibisa biso ke ye azali. Nga pena liwa papa ezolo mo boye oyo nakoloba donc tisikoyo malgré namona ye na ba cercueil nga na fongola babenga ngo nilo bamemaka ba bibembe ntango bakekotisa moto na morgue mbeto wana nabenda ye amona meme na pota bo malgré namona biloko wana nga lapa dadi na simba motema ne na chasse nga se souvenir lisusu le jour en gros ntango baso donc ayebaka la opération esili babenga dati nazwa eloko wana babimisaka ye wana fayaki so bakesa nango so ba examen so mpe ndeni baloba wana donc ntango nakotaka na sale wana namona ngo eloko ya liboso mai miso ekitenga malgré na okanga ngo me mai miso ekitanga natala nini babimisi papa donc voilà, merci, ouais. Comprenez comme ça, donc, le bélangon pénament mingité, comprenez comme ça, c'est triste, la douleur continue toujours, et puis cette blessure, c'est une blessure, donc, quand des dates, mais dati, cause la inné, en fait, bon, je dirais inné parce que au botami, na ADN ya moto azaki artiste et lelo yo artiste malgré que ngako sa théâtre mais tu chantes koyemba ya yo banda ya bo mwana ya kimukolo ezarandeng parce que tu as une belle voix en fait nga koyemba ngala bana nga ngo banda kala bana na bekodi na mwana ya catholique na kota pe ba chorale ba catholique esalike mama dirigeante na biso ayi marraine nanga akena Angola na tikali bongo na komo kima nanga ne bakulisa bana tana kimi na komo fa na bumbu na vana pe na bumbu na bumbu pa koko na biso mama na biso azobela ko makasi na PC ba bonne guérison ma grande mère chérie et tant na komo vana pa na e église moré ko proposer ce côté dans le pain et tant l'église année il na bani koyemba siko na orchestre église wana et tant na komo mba kunanza mpena pambola biso makasi tukombe koyeba na ba église mususu et ça li keto komo bima o ba bera nzonzing mais musique mais na yeba na mingi na commune na Bumbu na ba commune ngirangiri ba commune za voisin pour no sanga na biso kaka et ça epeta mo pe moni koyemba pe senga ba répétition on yemba na susté répétition qui est susté et ça yiki que nande pe na tika na musique ndenge tika musique mais lelo to moni na orphelinat oyo to moni dati oza na amour moko na
bana ndenge ba kopesa ba dona aja ko balancer biso ba image. En fait, au saliango parce que aux orphelines de père et de mère, au tali souffrance on est aux en baboti. En fait, mais un peu ko expliquer biso to e banano. Ezanini, that's sali fondation, ezanini. Expliquer biso dans en fait. Ndé naza boye. Naza on peut s'en âge nangate. Maintenant nanga pena mkolo vraiment makasi pena penate. Non ba 30. Kena leki 30 ate. Ndé na bona e bara depuis bon mwana nanga na eba ku orphelinate. Et na bana lo bake so na koli funa sangisaka batu funa zela mo bolingo mo bobanda bo mwana. Donc on a déjà pour réunir. Donc mingi même na tena institution so nga kama mama sociale. Autant Elle quand même attends. wapi. Naza na ICSM na salle informatique de gestion. Anene. Na ce qu'on a GD. Nazo préparer calami donc tu vas décembre ba année prochaine ba okolenga. Bravo, félicitations. Ah merci. Et ça est que tant on a déjà ma idée maintenant. Dans un rappel un peu ça. Tant on se qui n'a pas orphelinat mais ma coquille les angai. Mais attends qu'il n'a pas orphelinat mais si on n'a pas pambolinga attends moi 1000 francs nanga na zora papa nanga au moins que naza nangote na kabolara na bato autom susu bazana posa nango na pièce ka. Et na fanda ki naza na ndeko mo azana Paris, na Belgique, pardon, Sarah Katanga, Ritz Katanga, na pesi mnombote. Ndeko nanga aza camarade moko bo mwana, tutanga la ba na babelo ya. Akenda poto azoki initiative idée na ya ko sala association na ya association toza lelo oyo Ange de la fille mère et orphelin sans défense. Et à proposer à Pengai de s'intégrer dans le groupe. Et vis-à-vis à Batan, et bien vraiment coopérer, se permettre de. Où est la première sortie dans biso. Donc on a parmi les membres de l'association. À tiens un coup de côté chargé de communication par rapport à des atomes n'est pas n'ababino pour tam sous na moba ou bien abino boya na sens à bon ouais. Ça t'es qu'un dans l'association moko quelqu'un non. Ochaka master no pour wana vision na ndenge yo mopoza ki mwa mukio bandolo bake osangisa ka ba ko moni muke na zaki nango ngapena cheki part ne peto zape bongo ezate ke ka ifaki apesa te biso na biso pe mutu na mutu pa chaki zape message na ko pe ko annoncer na yo mutu so tala biso so poza na poso aider pe bato ba orphelin ba orpheline loko a biso so nzama pambo loko pe ko contacter biso tom se pe na nzela na biso soit nzela na ndeko na biso kuna poto akoki pe ko zwa biloko na yo po biloko mosusu poto pe yaki bakaye wana bomonaki yana eza bakaye poto biso osomi ka biloko kosomba wana yo po yembaka tomoni mpe bana bakoyemba wana esaki yo ndenge esalinga bien comme nga aza moto abaide nazweli bango bamwa ide nazweli bango imwa fort bomba nabi na dikamba la tv nakosenga basabone na chaîne nanga bandeko na nga exemple tv la famille exemple tv na sengi na bino ka bosa abonné dikamba la tv nandi na makoki te tam soko tia ba film parce que film so bando tia il faut au tia rango à tout moment so kati ça rappelle moi chaîne mani ya mo na mso ba video wana chaîne moi za chaîne na mutu na bino ndiko na bino mesebio donc c'est chaîne na ye ndenga na seleka par rapport ndeto solo laki donc na senga bosa abonné na dikamba la tv bon mon ezana so nzamba sungi biso mikolo boya to bana ochepe ba biloko na ndenga bien pour que bo za la tama mingi voilà dati to ke na biso na rochité petit à petit alors dati dikambala lelo yo côté na monde théâtral au sangana ba yaya na yo na ba mama na yo donc yo kutu ba yaya pe baza donc ba mama ba papa leki ba papa kulutu lelo ba yamba yo très bien akei na bango ezalande ni vis-à-vis na yo na maman nanga ba yamba bien nga mutu no sa théâtre yamba bien na la parole mutu mo théâtre te na mona pe mabe mo te na mutu mo voilà na ba actrice na ba mama o tala o penda so ka go jouer ka goût ça go sentiment ya nani na rolo banano te komba mutu boyo mais parce que
Non, nazwi ntango jouer na moto tu te nazwi temps te kozwa na lumi mabe nazwi ntango mosusu opportunité te ya kojouer na bamama mosusu ngai bengo batata excusez batata mosusu donc oyo namonaka ntango mosusu akojouer nanga bien wana fo nalobaka bango nyonso non kojouer nango bien te peut-être comprendre question te nabi oyo otala na tv peut-être bon naoboya koloba modèle na yo na sens que pour le bio aux akano pena na gwa au théâtre te mais ndenge okota siko na théâtre to tuna yo pe pour comment rejouer modèle na yo et hanani mais ngaso moninga teto mona belle vie kandi la patrona so tali vraiment dati na ba presque ba rôle mingi ba pesanga mona ba pesanga rôle mo ba fille mo timide magina na bongo te na timide bongo te tam so ba to ka za timide zaki tam so rôle na zwa donc so au moni dati au mona maman qui est mpanza belle vie quand il a patrona j'étais chali tata chérie tata chérie quand on vient sur ma face au moins qu'il a zwa na la lokola belle vie marolela malgré moi là tout sur na okango hein so santa ki na zo po ba fan na bina de la raté la pexanga pe ko la trop même na ba vital balingana le par rapport au estomac. Voilà, merci beaucoup Dati. C'était un honneur, un plaisir de partager ces beaux plateaux ensemble avec toi. Mais aussi, c'est un plaisir. Naba chanteuse chrétienne. On a chanté nini sur le roi mapenze monega mon morceau. Que ça bientôt recoté on a moi capé la caca. Nga déjà na bien on malchancé parce que nza menda yebi. So maman langa zaki en vie. Maman langa Marie Msam. Parce qu'elle était ma maman chérie. Je me souviens une fois, na zaka na maman nanga mbala suka na mona maman nanga botinga. Nako fonga la parenthèse omuke. Nanga na loba boy, nga maman nangai atika nga na inventé. Tam susu batu ba yebite. Maman na biso to kabona na ye na zaki ndi na 9 ans. Tanga bomi libala akei atika ndi na 9 ans na boka pas d'adi mais akufa na 2011 tant susu batu baye bakasandire mama atika nga mukie na sansa bon donc abana koyani kin pakendaka na ngola pour mo ya bakin tanga ko mo yakin na ye baka une fois laisse maman biso ki maman ndo zaboye atozate na longola souci na yo et pas Marie Msam parce que Marie Msam abana zonga le roi mwana na ye et tanga fongole nga motema ke tant sus pas bimisanga po nanga na beta nanga na ipona so la ni pembe na mona na kenda ba ndenge mona magina koma kati parce que ya zangate on comprend notre là koma pete donc magina ninga na imiter mais magina na koma kati mais na zarama ba bloro na donc ngai na po na za la preuve chanteuse nangai o ngala bana lingame ezaki la sœur Marie Msam ko moi kapela na ye moi kapela na ye banzembo na ye ngape mingi surtout comme lobi nzembo comme ça na ba dimension nzembo na ye banzembo ne mingi na ye mba mo trop nzembo ne mo na lingara mingi nzembo mo na ona yemba mikolo eza nazalaki na libumu ya mama nayebaki te nzoka nde nazalaki na yesu kobotama na ngai nabimi na elongo nakola mpe na ye tomesana moninga ya motema soki nga nabeli ye wana liboso soki nga nakwe tolikambo na vi na ngai ye wana solution alongolanga posa ya mibali mosusu yesu okosalelanga nini oyo yakokaka te po aza na nyonso voilà j'espère que na bandako babeti maboko dati opasa mpe na libala oui barésil pourquoi pas naza mwasi faut na passer na libala quand même super aya epekisi osuko abina lingi théâtre te non tika na ngani so mobali na ngai alobi ke non dati nalingi théâtre te non tika wa non tika un peu bolingo mingi oui faut nalinga bolingo mingi na mutu nzambe akeli mais bible le bien aimer vous les uns les autres c'est ça non wa so na lobi nalinga bolingo te na kosi ngala hypocrite te barezi
nga na hypocrite te yo mo comprendre ndenge solo nanga na date yo ka mondi bato mibale différent tant so ba ndenge mo kilanga na ndenge ozana nga comprendre ko zana mutu mo bato mibale so pena nini pus boete na zakande wal barateke date yo ndenge yo mo mondi ai sanga ka date yo silika mwa mingi ya solo ngai ko silika soki babi na silika mwa mingi eza bakolo bape bakosite mais nakoloba pe beaucoup non beto lisolo mo bonga na mona place osilika ekanda na ya problème te eza problème te oui naza mutu oui fona silika na mutu ini ko bate so na sambelaka donc ngane naza bonde na sambelaka bonga tasu ba réseau chenga so pe ni fona ki s'appelle non na mutu so pe ki côté pe na fona zana de côté ozomona na mutu mais ngai siko ne bato bakendela ngoki ngai ndi pona bato babebisa réputation na ngai na fait moni ngai nalinga vraiment ba émission te yo ebi so c'est l'émission par rapport ya Finlande to ultimo na biso bani nalinga vraiment ba émission ko loba trop te na bato bele bazokisa mitema na nga na ba message mso na téléphone so na l'action de ronanga otu nango za motema nene meto msusu yo ebi te ozomona ndi naza boye naza na ba jana to ibso nga za muta semblant nga na ko kapé barisa le be boye pona yo na meli na kapengenge mais mukulusko sanga likamu boye tukinga motema ozomona so na raisonner sur le campo selenga o kopo ntem na petelo makasi ko kamwe da tika to msusu na pona zwika biki na yi yanga lobi oko ebite na dana kanda na kanga kana motema te wana so na bibo na za mo mabe na kanga motema mais donc na zoli kamno mombo mais na kipete mais ezape mabe poto msusu akoko sepe mutu makambo ok ezape bongo te mais ngaso na sali bukamora bongo c'est que ezake na confirmer que eza mamba solo vous comprenez et puis ah bareza salanga likamobo na mona ngope na comprendre bareza msa fina mutu moko pesa dati le roboté waksa dati vous comprendre na comprendre na ngaje mais na sani na tout non na sasa bon comme kolo salanga likamobo bon non le bano mabe comprendre na sasa bon donc so mona na péter la ndenge mon tom so mona kata na limbisa am so éviter na kata na ibongo par rapport à nini vous avez une raison pour faire pour qu'attendre la rame tant msusu éviter pourquoi ce qu'on dit na zaboye na ibisa yo na ko supporter na ko relo mo bote lekelanga mutu ndena vandi bona ko rater que donc lo mo bimelo e troubler ngai so na mon na sala sko na ko dia discussion te dena tina ko loba te ngai na ko expliquer te na okakoloba te na ko vraiment ba eza ndenge na nga ko pena ko we ko na ko vraiment le remonter matela ngai so pene non na ko ba discussion te so talinga ata so talinga na joie na frère moi jouer théâtre na pesimbo te mingi aïb sangale mabdati ozara na expression te et ça langa bien pourquoi asa ye mon bois moni mabe aye bisanga kidati on peut s'abiso penele otozela pa noter mais c'est normal eza musala na ngate nazo yekola ngoko yekola donc bili ko fubuzala ku ne sengo ki mwana yana biso mwana confrère na biso je répétais te ma ça nini je fais ça bili ku te sengo tam so balola ngo mais na c'est pas na frère ana yala bala dati uzala nini et puis ça ndam super makasa ça ne ko ba groupe plutôt msusu ko ça nini ko répétaka les façons que na ça nini na matam sala donc pour na bato ba binga na za mutakanda na mutempoli bolimbisanga na ko lo balikambo te mais na ko fongola parenthèse mki nga boro telemisa mama na nga Gisèle bote msi mama na nga en baba mama na nga basa papa na nga papa na nga tikelanga otuni ma Gisèle dati ninga zane sa manka oboy alobanote otuni Gisèle na bi na ba maman Gisèle merci beaucoup maman na linga yo trop maman Gisèle abiga maman Gisèle msabi na linga yemingi maman Gisèle pa linga nga makasi mage ba tout am susu mokilne zanga makamute et ça peut normal asa maman na ngai pas de dipeto no discuter to no swana ko discuter na ndenge tam susu na ndenge ko ki politesse tam susu papa boete ko eza famille no simanga mezanga te ata masoko pa ayemta botaka engeza na ngopeka ka que tam susu pe moi dis maman pe boeza moi no sa maman na
makambo ezanga te mais tant mosusu te bato nde bakomisa na ndenge moko bakomisa yango vous comprenez nalinga loba mo mazela loba na lupango mo tonofutela todiscutaka na mama mo discussion mpe te mpo ngai nano moto étoile mama mo bazala wana alingaka bajeune fille na lupango te donc yeso mwa jeune fille mo boye kaka donc ye seke mo fille yango kaka seke mobali na ye so mpe mobali na ye so bajaka bakotia babasi bamisu en tout cas je savais même pas nayebi makambo bango lupango te mama wana koma ayebaka ma Gisèle na biso ayesi msabi mwana oyo namona ye ndiri azalaka mwa mpo nga so oyebi nga te okasa ndenaka motu likolo so oyebi nga te mama Gisèle arépondre mama na bi mwana nga oyo bamelela moto mbondo te me nasala nini nameleli Dati mbondo so déjà papa na nga aboti nga avandi aveki pasi libumu pasi Dati yeda mpo nga babenga ye Dati ye Dati yaka na ye nde naza nayoki pasi sambela mpo na nga barezi so da ma Gisèle mpo nga nazwi temps mingi ovanda na ma Gisèle ke mama na biso comprendre so eza mama na biso koyebanga bien te mazele osala nini oyebanga parce que mazele nde avandi nanga tant ebele po ye nde mte mama nanga moto abokolinga vous comprenez donc eza na makambo mosusu mpe kota mosusu eleka mpe ete mosusu ye mpe supporta nga mpe na supporte mpo toza bato toza famille mais eza te bato balinga bakomisa ngo so mosusu bandenge mosusu vous comprenez donc soki mama na nga Gisèle mpo ma Gisèle nde aza lokola mama na nga ma Gisèle na biso alobi ntango mosusu ke Dati na nga nameleli ye mbondo te barezi so soki yo moto alibanda oyebi ke Dati azalaka boye eswanga te parce que yo oyebi nga te mpo papa na nga mama na nga bayebi nga bi mpo papa na nga de pa azwa temps ayebisa nga mama yaka mpo ye mpo na nga seka sante eloko moko kati na mwana na ye akoluka mpe mpa na nga te moto masumu boye o mari mosamba yemba bi kojugenga te nanaza na thermometre ya koyeba température ya molimo moto bobele yesu Voilà, merci beaucoup Dati comme la souka mais ndeko na ope rythme samu oyo zo imanzema mwana auto bala okoyebisa ni rythme samu félicitations à toi babi libala isama fobot babalana pour nanga on peut se félicitations ba courage donc baba nini libala malam voilà. Voilà, merci beaucoup Dati, c'était un réel plaisir de partager ce beau plateau avec toi. Nous sommes arrivés à la fin. Ça va faire fanatique na onin oborzol baku ya rota l'émission puis ba dédicace na yo très rapidement car on nous signale que le temps nous fait défaut. Musoko mona ye moto likolo lokola motama sumwe ye wana nzamba za kolinga o kojugenga te o ba fanatique bébé bio la comprendre fort nalinga bino mingi bino bato bolandinga en tout cas merci na bino na ba soutien na bino vraiment mingi ba soutien na lobela mingi ya ba appel ya ba message nde bobenga ngai en tout cas na ebité na lobanine merci beaucoup yo lande émission so mona le mabe en tout cas limbisa numéro nanga na to chan numéro nanga wana numéro nanga izana plus 243 89 24 97 836 so mon ngoza poso pesa mo conseil moko numéro nangeza wana tona linga bino mingi ba conseil na bino tout pesa nga ezana kata motema ndena za ba résine na studio na profiter pour le bon malgré na bomba qui on met na éviter pas ba résine zo le bagnon je comprends pas dans za studio na betek déjà single nanga moko na zo zela na si ba finition ba clip mamtu na ko chango soki nzambe a cappella Hatamai na miso ekokauka te o nayebi yo makausa bapota mitema simbabo moya Dati. Merci. Pas dédicace. Pas dédicace nanga na pesi merci beaucoup la Seigneur Jésus-Christ nazo batelanga merci beaucoup na Hollande émission merci beaucoup na bana nyonso fondation ya Sarah Katanga. Merci beaucoup d'abord Félin Barfeline tout Bolandinga nanga na pesa bino conseil moko bino Barfeline na yebi keza pasi kandi na yemba soko ekomeli otokoyeba te kido na yango te donc nanga na pesa espoir moko
pendant kozo vivre ba kenzamba zali barezi excusez to comme na suka mais na ko relater le moko et ça va faire mususu ba mal banda parce que ba pasteur ba misa bongo libanda ba pasteur so ba pasteur solo te mais pour na ko ba bisa ke pasteur a bebisa mutu na ye pour na ki pasteur film na nga bébé bio po mikakatano le kai makasi so pena pour ce que aux porteurs côté la film na bolinga bo comprendre ni nenga na loba parce que za TV au ko loba le bino bien mais mukile te pourtant kaka mabe donc na vandi mingi na batu ngai na zangi na papa na nga mais na kola déjà le roi mwana mwa za ija mwana libanda donc na meki na vandi trop bandaka batu na ibi neni ko fana na ndaka mutu neni ezalaka cause alors fallait et ça vraiment leur moins ça facilité surtout ça mutu pena te ko tom susu boy mais ça passé bino besoin ba difficulté tom susu que papa te maman zate na ko pesuka conseil moko yeba ki nzamba zali nzamba ko toucher motema mutu mo tom susu oh yo tchaka na makanicité tom susu ko yeba te na suka abu na banda mais nzamba toucher motema mutu mo tom susu azo pas en charge ako toucher motema mutu mo boy asaloka bolam nzamba na comme ça le père des orphelins asalani atinda ka korbo mo basani ali sabana donc on peut se donner conseil et ni ko bateke aux orphelins orphelines au kanga maboko comme papa na msana nzambe nzamba kitana soko pesa te webo kanga suki kanga kata suki et puis ko yemba loko anga lukata ma groupe mo boy kendaka ko yemba pesa li pambole yaka nga ba ofinga nga comme chroniqueuse et ça li kabeza tanatan tant nzamba o psanga dati msana neza boy tika pendant ça ni voilà ndaka vo nzambe donc c'est un peu ça. La ligne merci. Merci beaucoup Dati, c'était un réel plaisir. Tout comme la mission Nasuka. Alors tout est bien qui finit bien. C'était la Dati. Maman Zozo na End. Maman Zozo na End, Coco Chou, Maman Zozo, Mère Z, Maman Dadi Dikambala, Maman Nazura, Anthony. Bambot, merci. Voilà, merci beaucoup Maman Zozona End, babi, Maman Force Tranquille, aïe, Force Tranquille, la Pession Beauté, depuis Londres, Maman Force Tranquille, voilà, Baza vraiment belé, Katano Adji. Maman Force Tranquille, aïe, Maman Busy Mondele. Je te salue depuis quelque part, clin d'œil spécial à mon vieux, il a choisi ma tata, vieux n'angapé si à Moulex, Aigle Noir, vieux si à Moulex, Abinara abonné numéro 00, clin d'œil spécial à toi, clin d'œil spécial à Jonathan Gana qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Alors, grand merci à vous tous, c'était la Barési Baza, comme invité Dati Dikamba, la bébé bio. Alors, suivez très massivement cette émission. Alors, Fondation Barési Baza Pezawana pour nous soutenir tous les enfants abandonnés, tous les orphelins, car on est orphelin, on connaît comment cette douleur existe. Donc, moi sans frère pour nous mettre dans la pâte pour car la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Alors beaucoup de sanza menyongo et vous ça là très bien. Merci à toi Adji pour l'assistance, petit mais costaud, il travaille beaucoup. Amouké mais multiservice Adji Nzengu. Je vous avais demandé tout ce mais la Adji lunettes. Yannick Chamba boss Mboka. Patron Nabiso, patron exemple télévision, sponsor Nabiso, Adji Nzengu, monteur, il y a exemple télévision dans la maison de lunettes pour la vision et on s'allait très bien. Alors, Nabi Roya, Raissa Martin, 5000, merci à toi, je te porte au cœur. Joyeux anniversaire déjà à bébé Elijah, moi en septembre, et puis joyeux anniversaire aussi à Gilles Monapoutou Yegueto Kamazi, moi en septembre encore. Donc je vous aime énormément. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Exemple Télévision. Restez connectés. Dati, tes impressions par rapport à l'émission? L'émission, elle est qui nous bien. Merci beaucoup. On a évité Tom Suba fan, Suba Moun Berer Ezali. Merci beaucoup. Alors, on vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Bonne soirée chez vous. Oui, mais là-bas, ouais. Voilà, clôturez. Motema ezotindanga nalobela yo likambo euti na motema nanga yoyo po eza bien
papa nanga nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele nanga moko po yoza bien nabi nanga nakutana na moto te malamu lokola yo vraiment papa oza bien loyembo nanga euti na kati ya motema nanga yoyo omerite yango po yoza bien papa okay. Yasola lingaka masolaka te kimia nanga zaliwa te o masolo mosusu nasolaka nga na Yesu soki moto ayoki yango eza riske ya vie nga na ye tosololaka masolo skandale o masolo ya kati esengaka nga na Yesu nani yango napeteli solo ya kati lobi atyola ngai te o oyo bengaka makopine lobe kotyola yo oyo bengaka konfida lobe kopanza yo garde o nani nabetela esekele lobi aponi moninga na ye libondeli na ngai yo moto ateli toi te What's up?
À 400, non, 400. À 4 années. Alexia, regarde les amis. Beauté oiza Brand Cosmetic UK oiza produit en doto elong la kabatash so pilingi koza na tema ko ya bien ya propre oiza produit na ya kosela oyo eza pola maboko polong la batash ya makolope ba genou et ba coude oiza huile elkendaka na produit en doto donc so koza intéressé au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda otala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango
alors tu bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a mon thème donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mon tout côté la biso a besoin ou aider ba orphelin pour hésiter te bien biso adresse à Kitoko Yango exemple télévision. Merci, merci, merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. To bon abiso oh Barezi Baza TV. Bon ça la RRT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino, actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV, ya Sika Eye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyo par exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.